copain ya jeune fille oyo akufaki bazalaki bongo na mwana moko bébé ya 5 ans déjà kasi tango akufaki bayebisi ye il faut basokola ye babongisa ye mpona kobongisa ye esengeli na ye akende koluka mobali moko songolala na ye oyo akozongela ye sute ezalaka bongo kasi ye asalaki yango te kosala asalaki yango te abandi komona mobali na ye chaque butu azokoyela ye kometi na moyi ya kosakana te qu'est-ce qui s'est passé eloko nini ekomelaki scène jeune fille oyo yango tokosolo yango lelo bino bato bokufela mibali to okufela copain to copine est-ce ça la kaka ndengo wana il faut kaka basokola bato ya to kota police to kosolo lelo ekopesa yo pe muntu ko soit 9e jeu de la francophonie et salamaki bongo na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa et pas wapi ba pays francophone nyonso bayaki kasi to montant ba joane esili bande comme sou bazongi kaka bande ko ya Niger nde batikalaki pona nini ba clete à Niger batikalaki boyebi ke coup d'état salamaki bongo na Niger mwambutu mbuzaki na mboka kasi eloko sepelisi biso bazui bango en charge République démocratique du Congo ezui ba clete ya Niger na charge ti tango kimi ekoti na mboka na bango batini bango bazwi avion bake Burkina Faso pa kota na mboka na bango kitoko boyende zalaka. Alors, comme tout le monde peut le remarquer, on est une petite délégation, 13 personnes qu'on a eu à laisser ici compte tenu de ce qui se passe au pays. Fort heureusement que des humains existent jusque-là. Le président congolais, il a fait recours à nous. Il a fait en sorte qu'on nous délocalise de l'autre zone qui n'est pas sécurisée pour nous amener ici. On a le wifi, on a la restauration, les chambres sont au top. Nous lui disons merci beaucoup pour... Makambo tokoloba ti tokolembo lemba bino moko biso tokolemba te tala likambo ya kokamwa bakangi koko oyo ndoki akwei na batol eske batol wana akwei kokweya to abanaye kobongisa batol mais soka abanaye kobongisa batol yango kobongisa ya yo to ya voisin to ya bato mosusu epesi pasi ya solo makambo oyo ezongi lisusu tokodevelope nkaka na émission ya lelo. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique, Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole, dans le village, elle est sur les caméras, dans le Boka Lisa. Lokole, Mokonzambo gana meeting ya Koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise union sope Afrique. Yana Lokole TV. Ça a plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez, s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone
011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya ban. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso bozwami ozala na Brésil, ozala na Argentine, ozala na Guadeloupe, ozala na Burkina Faso, na Niger, na Nigeria. To esika ozali na France, na Belgique, na Suède, na Luxembourg, partout esika bozali na États-Unis d'Amérique. Mbote na bino. Longoni api matondo zonga mboka na bino. Soki boyebi ngai merci beaucoup on est ensemble. Kasi soki boyebi ngai tena ba chaque fois ngai babenga ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Est-ce que bokomi c'est que bien on est ensemble bandeko. Dans le bar chaque fois to kuta na kapona ko beta masolo ya makamoteli ko leka bongo na communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala o ezali émission na bino ya éveil ya conscience ko linga raté o raté ata émission moko ya tant yo po rata kolinga pete ndeko na yo to camarade a raté chaque fois que émission e bandi partager bande ko zwa chance ya ko partager na ba plateforme nyo surtout pour peut-être di solo oyo c'est important pour na yo et sungi yo te me ko sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala. Est-ce que okomi c'est que bien. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Wana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçons enseignement c'est vous s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile eza wana kaka pona ko sepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Nalobaki yango ne bandela awa ke 9e ya francophonie et salamaki bongo na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa et pas wapi ba pays francophone ata o baboye ko ya bango presque nyonso bazalaki ba marocain ba Suisse Canada France bango moko Congo Kinshasa Brazzaville Burkina Faso bango nyonso bazalaki elegaki n'impact ya idéologie coup de chapeau pour la organisation wana ki toko mingi. Est-ce que bokomi kasi na suka nango ndenge bande komsu bazonga ki ba athlète ya Niger batikalaki pamba tezate ba kimba kimite talal solidarité ozaki nango
africain tozala eloko moko. Merci na ba conducteur na organisateur ya 9e jour ya francophonie au niveau ya pays ya Kinshasa et pas wapi tango ba clé ba mon insécurité ya kozonga pa na bango na Niger ndenge coup d'état salamaki boyebi que so coup d'état salamaki so salami et sengaka moi tranquillité ko fouiller ba couvre feu bloqué belé stona alors ba linga ki ba protéger bango ba bomba ki bango kitoko na site moko ya kitoko ko lia ko mela kitoko ba sepeli bango moko ba lelisi lokole biso to rande ngwa soko loko ya bien zaito lubaka ma beto lubaka pour avoir pembe na pembe solo na solo mangate combien baleseki lokolo landa bango. La politique qui prévaut au Niger n'a pas permis à ces 13 artistes doués de regagner leur pays durant les temps impartis par le comité d'organisation. Ces compétiteurs nigériens ne pouvaient plus bénéficier d'une prise en charge au risque de les voir dormir à la belle étoile pendant les nuits fraîches des saisons sèches et affamées. Pétri de panafricanisme et d'une grande humanité, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de prolonger leur prise en charge et ce, jusqu'à leur retour chez eux. La joie est incommensurable. Alors, comme tout le monde peut le remarquer, on est une petite délégation, 13 personnes qu'on a eu à laisser ici compte tenu de ce qui se passe au pays. Fort heureusement que des humains existent jusque-là. Le président congolais, il a fait recours à nous. Il a fait en sorte qu'on nous délocalise de l'autre zone qui n'est pas sécurisée pour nous amener ici. On a le Wi-Fi, on a la restauration, les chambres sont au top. Nous lui disons merci beaucoup pour l'hospitalité. L'humanisme qui caractérise le président de la République s'est manifesté une fois de plus à travers ses gestes de prise en charge hors délai officiel de ses compatriotes. Et ça lui vaut ça. Tout le monde est parti, il ne reste que nous 13 ici à Kinshasa, et dont 5 filles, disons femmes. Et depuis le départ des autres, depuis qu'on est sur ce nouveau site, on s'occupe bien de nous. On s'occupe bien de nous. Nous nous sentons chez nous. Nous sommes bien accueillis. C'est vraiment aimable de la part des autorités, de la part de la population congolaise. Nous disons merci beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour votre hospitalité. Et merci de prendre soin de nous. Le Niger tout entier vous dit merci vraiment par ma voix et vivement notre retour dans nos familles. Merci à vous. Heureusement, le vendredi aux premières heures du matin, ils se sont envolés pour le Burkina Faso encadré par les services de la présidence. Et pris de joie et de gratitude, un sculpteur a au nom du groupe offert au premier hôte des 9e Jeux de la francophonie cette œuvre d'art qu'est la girafe pour exprimer leur reconnaissance. Je remets l'œuvre en main aux officiels et à notre représentant qui est là pour que ça arrive en des bras ouverts dans les mains du président. Et que dire d'autre si ce n'est que... Merci Fatih! Merci Fatih! Il ne fait pas de doute que ces derniers participants à ces Jeux garderont à jamais le souvenir de cette délicate attention du numéro 1 de la RD Congo. Yeah, batindele biso image oyo epai wapi mama oyo ya mukolo akwei na batolo ya bato benga yango akwei to avandi po image wana le komona elasiski mama wana avandi. Qu'est-ce qui s'est passé bandeko epesi passe makambo ya boye? Est-ce que on va continuer ya komona kama makambo ya boye? Makambo eko sila kaka te na ebite do masolo o abete la rabiso ke bandoki ba voyager na ba avion pour s'engouber comme ça que solo pour yesoki aeko se retrouver wana ba musu ba koloba te mama na koite asana yebu normalement masaka liboma liboma na ye tindi peut-être ba mutu bouger amata dikolo ya batol pe ya bino moko te batol ya batu mais oui mais c'est vrai et qu'on peut osa possible mais on ne sait pas biso a toka ko juger te toka otalisa okaka pe commander ngwa soki mutu akoli jeune fille akoli akoyi mama komi ko basuka pembe to papa akomi ndoki yo bongo na bakoko ya batu. Bon, c'est vrai, il y a solo, pur, bien, nzambe bazali, kasi misu bilinga bazali. Na ka oyo, nga na yebite. Muto alobi kino, tala papa fisto, bakangi koko oyo ndoki. Et si kanine, on ne sait pas. Est-ce que ezali ki ndoki ya solo, to ezali kaka margwana. Mais koko akeko se retrouver di kolo ya batol nini. Pas si yako sarate makambi ya bu. Yaya, toko sambela te. Est-ce que ko voyager ne ba voyager na butu wana po alinte ko mapeka na moyi ba poso ya nguba wana soki ba tiango bena avion o tambola normal biso na moyi au moins to Afrique za likolo
tolingi ka vie ya butu ya mulili ya moi boy tolingi yango to pesa passe na motema. Est-ce que okomi, est-ce que boko sala biso plaisir te na radio lokole awa o nyonso avoyage na butu o sala ba butu atika yango akoma sala makama mo soko to kokate ya benga to pesa o limira prophète Alijo ozo ifata okotika makambo wala sala boye pena passe ya kosakala te. Dernièrement to la sagibino mama mo rappelle lisusu ye alayi kombe ane ko pumbwe ti akoyi na kata lupanga batu akangam na singa kombe akoyi akangam na singa bilamba ya batu quelque temps après abongani mutu wana susu nini ayako bonga singa bilamba ya batu to ya kosala nini wana au moto mona kombe akomi mutu mo osiko to moni kaka mama afali luka batol mais ava ba mona mama luka batol azala ki nini on ne sait pas. Donc exemple ezali légion pas na makambi ya bo ya to ko umela mingi te ete ya yo tala makambi ya bo tozonga batu o to lobaki te to lobi. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Biso to kobete la yo bandeko na sengi na yo okotisa ba jeune fille, ba jeune garçon, ba papa, mama bovande sika moko radio lokole télévision na émission oyo radio lokole masolo c'est le seul programme, la seule chaîne oyo soki ovandi komitungisa mate insanité kozala te ya mabe koleka awate awo oyo ezali émission oyo papa na mama na banda bafandaka baso kotala ka pamba te na suka nango basimbaka quelque chose te. Est-ce que na kosi ton obi vérité bokomi c'est que bien bon to s'abonner ko bandeko to s'abonner to a besoin 15 000 abonnés kaka bino on a papa fiston vraiment tabino moko to saka ba j'aime ezai mukie makasi tozo kotala boyo tala ebele mais ba j'aime mukie est-ce que nombre yo tala kawana so nombre na peut teka ba j'aime ça ni et ça le côté moi commentaire peut faire ça ya taka pe commentaire malamu ko ta commentaire ma bête ndeko aboyi ko ta commentaire pesa tambote bonjour papa fiston c'est bon. Et ça déjà moi commenter to commentaka émission oh ça ngo biso mo ngote ça ngo ensemble na bino to ke na ngonde ngwana et puis masolo to betaka et ça la ka biso te et ça masolo oh bino pe ça biso bino moko to betaka ngo poto ça na don ya koloba wana oyo batu ba yoka te. Est-ce que komi c'est que bien muta pesi solo zali mama leki to mama leki je quoi robenga fiona nièce ay papa fisto bika ba jeune finde bazalaka bayoka kate ba fi Android akebi tambula mwana biso azwaki bongo zemi ya garçon moko songolo zemi ya garçon azwaki wana baboti mwana tanga botami mwana kokisaki 5 ans bazaka ensemble te to sala mwana biso pa na biso ye bakuta na papa mwana ye konsoka ndezalaka e ko sala ke papa mwana wana asalaki accident ya landa malamu ba mikolo ba ali awa ba papa ya bwane ba ya bwane ba pesa conseil tango asala accident akufi pendant que akufi bazalaki na mwana biso ndaku moko te mais papa mwana ye bakutelaka copain copine kaka nezalaka tanga akufi wana tozaka obligé tokende matanga poso ki mwana na kati et comme déjà famille tokendaki matanga bakundi kinzonzi kaka ndezalaka non afala tozana likambo na yo te topesa monga libala te bwana bino bala mwana biso te mais ça va boke na bino malamu biso toke na biso siko côté na biso ba mikolo bazali ba bino tokotika ndengo wana te. Oui c'est vrai que batu wana bapesa biso mbongo te mais sikoyo esprit ya moto wana kufi eza na kata mwana biso il faut ça nini pas longo l'esprit wana ezalaka bongo ndezalaka au moins na radio lokole to ko découvrir makambu yebele ya du fait à ko betaka ba solo du fait à ko yoka ma soto yoki ebele to comme l'expérience et puis on a des grato kabola expérience wana et si ka to tout ça parfait monsieur to yebite monsieur yo talanga oyebi koleka pesa conseil pesa ba idée ya on ba ya so na la solo bobo ba ma solo ngo poani bimisa ka ma soto betaka yango pona esunga ka bandeko okomi c'est que bien papa fiso ba mikola fa ba biso to tika boete
babenga siko mwana amwende ezali awa yo ndanga mobali akufi ndenge wana oza na ye na nzoto oza na botutu esengeli na yo olongola botutu wana kolongola ndenge nini yo il faut luka jeune garçon moko boye bokene na ye ntango bolala na ye okotikela ye botutu wana na teme nano wana epesi pasi ezalaka ndenge wana avant to continuer lisolo ezalaka ndenge wana nayebi te ezalaka soki bato babalanaki officiellement ata soki bazalaki bacopain copine epesi ye mo mokutu koswa jeune fille wana boyi abi te nga na kosala bongo te na boyi nakokende kuna te na biso sa bakretien makambo osala yango te bibele kasi eske ye tobalanaki na ye te makambo aleka ndenge na kosala yango te non il faut sala yango mpona ose libere ezalaka ndenge wana ipare soki ozalaki na mobali copain to copine akufi il faut luka mutu mosusu mwasi okoluka mobali moko boye bokei na ye mpo olongola baesprit wana kati na ye mwasi mpe okoluka mobali mpe okoluka mwasi moko quelconque eza bongo jeune fille wana aboye tellement alingaki mobali na ye wana mingi papa mo wana ye aboyi mais fille yango aza mpe choriste na église ayembaka na chorale moko songolo na église catholique sikoyo baboyi akomona yango te normal eleki nango mpe quelque temps sikoyo fille wana ye mwasi akoloba ntango alalaka amonaka lokola papa ya mwana ye wana ayaka na butu mwasi na mobali estce bokomi amonaka nde esprit ne ezalaka abisoko otambola quelque part amonaka ondire aza na mutu moko quelque part lokola présence ya mutu moko amonaka befie wana ntango azayebisa ye non mo ndenge yaliwa yo il faut oluka mobali moko oyo okotikela ye botutu wana akolongola esprit wana epui mobali wana so oke na ye mbala moko wana okozongaka lisusu na ye te c'est fini soki ozongi lisusu na ye esu wana ekozongela yo estce okomi yo mpe komela yo estce osala yango estce ezalaka ya solo bokomi bamama ya bwanya bazali awa bapapa ya bwanya bazali awa oyo bakoloba beaucoup plus d'avantage oyo bakoexpliquer avantage ke ngai bokomi c'est que bien siko qu'est-ce qui s'est passé papa Fiston jour moko boye nièce na nga wana ezalaki na chorale ezalaki messe ya 18h na esi bino awa abandaki koyemba na chorale moko songo ekomi na ntango ya nkembo likolo ose boboto na bato ya motema bolamu kembo ya bakino yo katama na église akosaka te sango mpuna mpe azobina bango na chorale koto oyebi kaka choriste ye ayembaka soki mpe sopa so mpe alto azokoyemba kosakana te amonaka protocole aye ayebisi no baoluka o libanda mpa tonto moko boye baolukaka libanda mpa tonto nini abendani mwa pembeni aye sikoyo abimi na porte église baprotocole balibanda sikoyo atuni protocole wapi tonto yango abino tonto yango aza libanda ya portail église mais ça lukanga ero na église neto ko sala messe comment na ina na pesi comment na en fait asa ndenge nini a décrire wala doki papa ya mwana na ye oya kufa déjà wana oya mona kaina na buto ya kaina a décrire ndenge wana atuni alati ndenge nini a pesi bilamba oyo alataka jour bakenda ko kunda ye nini komo na ye nani apesi komo na ye kingandi mbala mwana biso papa Fiston kao jeune fille wana kao nini tanga kwe bosimba nini kuna me choriste moko protocole utiko benga choriste kuna mini banda abana ko sola kwe nini ote mutu mwana ko nini qu'est-ce qui ne va pas batu ni choriste ce que ba yete pepisi ma paga bebi église catholique ezalaka bakangi ba porte mais c'est continuer libanda kotoyo ba ozo so ya kobongisa makambo ka ndesa koyoka babengi para ba bayebani esaka pemela kaso babengi oboya nanu awa babengi siko para bango ba ye papa Fiston to ye wana to tuni nini bandi ko expliquer biso no ndenge zali awa tonto moko ayaki wana ayeko luka mwana bino tonton ngo kombo na ye boye tango to décrit kaka mwana bino ne tonto wana zali to décrit be mbala moko mwana gangi akwei mais mutu na ko luke asi akufa te
pour benga air émission te bandeko ya to kanga connexion ba benga soki émission sili oyoki di solo après obengi te bino bongo na biso bocha makene émission te atabino moko bokomi hein on est ensemble. Mais mobile wana za kufa déjà te akufa epesi pagay na quartier ya kosaka pa fiston bande ko bakoka lisolo oyo kotanga esige salamité kotanga commune te kasi bana ya commune wana bayebi lisolo oyo yango beta lisolo pona ko penie ba tukaka ko penie ba jeune fille mutu makasi bakena en hôpital tokena na hôpital alala en hôpital lobi nango abimi abandi ko expliquer que non tala to na choral boye wana c'est qu'est-ce qu'on explique qui na butu na mona kaya yaka do na mona na l'autre rando to ça très bien do libala ko sakate très bien na l'autre na butu abi no bando to ezali mando to bala muté ozo mona kaya na butu ndengo wana o mona ka ndengo wana pona yo babongisa yo te esengeli na yo olongola butu to sinon te okokufa siko tanga ko mona ndengo wana abi ko to mona ya mutu ko mona ya minene siko esprit ne ko zonga ay ko ndima siko na quartier ba fanda ki wana bi la quartier wana pe siko so sali bongo ba do so ba yeba ki o ozaki mwasi ya intel po ba tu ya quartier musu ba yebi ba mama musu ba po li solongo se panzani na quartier mama na mama papa na mama kebi simo wana ya mbali keba moni fi wana ndera mona mbali wana ala butu so meki wana li ba beto esprit ya mbali wana e kokoto na nzoto salaka attention yango wana bakendaka na n'importe qui te est-ce que okomi bakendaka na mobali oya yo kaka na mwasi oya yo sino te mawatro est-ce que okomi c'est que bien siko famille ezalaki obligé ya kofutela ye ticket alongwa na capitale sika bayaki akende na province moko songolo ata na Matadi ata wapi ata Kasangulu pokuna bayebi ete ata na image mususu okomi alongwa wana akena province songolo ya ba jeune garçon ba mi ba do kebisabino yo muto komona ono Fiona Yesika, jeune Fiona na 22 à 23 ans Yesika. Yoga so Yesika eli nini wana batindi wana est-ce que okomi bino bato bozala kamoni jeune fille a comme maman a débarqué maman à Paris na Charles de Gaulle a débarqué maman à sa vingtaine maman a comme Europe oh plaza fois Yesika na so nana ebisio azamo bimba ndengo oyi makamba na Congo oyi makamba na mboka oyi makamba ayebi eli nini parce ça ndengo wana et cause ça so la possibilité mumkie ba ko tuna na province so possibilité za mingi papa na yeto mama ko futa pe ticket akepe na mikili en poto akepe Afrique du Sud yotango ko mona ka elenge mwasi mbangu pemba yaya ba ko tikela o libabe ya moyi est-ce que okomi o to loba kité est-ce que bokomi salaka attention ko linga te ava o linga oui c'est vrai to pexibino ma gente et ça ngeta belenge il faut ko luka momoni étudier nanu eza ndenge nini beta lisolo masolo eleka ebele pour atazo kosa soki okenda classe intellectuelle okoyeba yaya tokenda classe pour nini tokenda classe pour la kofungola l'esprit koyeba soto na classe pour la koluka mbongo nde bato o ba Richard bakinde bakenda classe te nde bana mobutu tona bakota classe te nde bana bata mbongo bakota classe te mais tabana bata mbongo bakenda ka classe pour la instruction oyeba pour du fait que batangisi mathématiques batangisi histoire aujourd'hui symbiose wana otena mutu efungolo esprit oyebi qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal est-ce que okomi yaya basi to wela te jeune garçon utiki sasa ayesika en tout cas ça flèche ngavla dans des keba o jeune fille na yepe na boy asa ayesika ça pe kitoko yaya ayena mission ya go sedu mutali boso ko zoana esile ki yo c'est comme là yo okuta la jeune fille moko boye bokena na mbala moko akima yo amona ko shooter a bloquer yo mbala moko comme là yo benga to pe numéro ya prophète Ali Jozo ifata ndo mo afanya ndako alo papa fisa onde abeti pena liso na ngai te tolobi na biso kaka e considérer na yo ya ona lobaka masolo faut partager ka yango peut-être que sungi yo te e ko sunga ndeko moko songolo e sika moko pakala est-ce que okomi e arriva te okuta na mbala bomba la moko abu akimi aya shooter obenga ebele grata blocage change numéro to apesa ko numéro lokuta ndemo na jeune fille et comme la peut aya ki kolongola botuta kima
siko imagine siko yo batikelo siko botutu mutakufa wana et siko okendaka ko kabaka ba botutu wana pas sinkele salité okomi Papa Fiston moi la biso ke na province ndengo wana asala yango alongola botutu ti lelo pe akima changer pe numéro azonga siko na capitale atika mwana koma bien yango wana lingi obeta lisolo ba jeune fille ba yokaka ba jeune garçon ba yokaka nga siko interpeller nge pesa nga mutu ko soa ezalaka ndengo wana do biso yebaki ke ezalaka na batu baza ba marié et comme na batu baza ba marié te bon peut-être pour na mwana za na kati yango sabi ndengo to ndengeni to bolingo za makasi ça on ne sait pas ponde komoko asande kwa kasa esa nga oui biso to bongisa ndengo wana soki mwasi azaki na mobali ndaku moko mobali akufi il faut ba ko bongisa ba ko bongisa nini ba ko ba de kasa ba alia wa to so solo pa solo n'est-ce pas ba ko zoe ba ke na 0 heure et sika ba venir écouter na croisement ba venir wana ba keina leki ya mobali to ya mobali na butu wana na balabala so que si luande ba bongisi ba yebisi kende ça ndengo wana bo expliquer biso nan bo expliquer biso ba kutinga ba mbininga ya to ko suka wapi tala émission éveil à conscience au de la cabine yango omoni auto lobakite pour éviter que jeune fille zana kimia tanga kelasi sala métier mo quelconque mobali ya solo kozwa tala so zaki mobali na papa ba ne ya solo et ngo sala officiel anga ko boya yango te kasi oyo yebeza ka pasi okufela no yeso mutu yeso ki mobali akufa akoma kana masoki ndenge no ta yo linga mobali akufa botutu malamute est-ce que bokomi tala moi lisolo mukie to bombela kiyo na après-midi yango yaya bozana masolo bozo bombo makasi bombo masolo poani pesa masolo ko ozana témoignage à repesa isoko bomba yango te yaya ko pesa yango po édifier bande ko mususu peut-être yo za inutile pa na yo e ko sungande ko moko songolo est-ce que mo pakala o to bagati to lobi merci na sponsor officiel la chaîne Oyo Michael Josh to ko répéter yaya to kota na site to zwa biloko ya hiver ba ndia ko kota ponaka ba super wax moins cher dans le monde entier même do Michael Josh a ça même moins cher parce que Vlisco bango moko ba sala ki nini wa za secret to lobate kota na site commander ba super wax hollandais et ko komela yo ti esi ko zali mais to insister et le ko zo na mboka mususu et zo na mboka mususu yeba ke faut futa douane ata ko so be na Chine ba futaka douane est-ce que komi to na kosi c'est que bien bande copé anti-poison je crois bande ko somba mingi oui to continuer ko somba po ba mbume bande ko sila e autre ba kite yaya autre ba kite benga ba to en contact na bande ko ba mbuma wana anti-poison mais là yaya police de nzoto zano à l'aise ba bengo pe na fête na concert na nini ozano pe na l'aise po oza ko pola déjà na nzoto doki bien et ça le monte yaya te ya kite te ya mulangi te ya mupepe et ozo ote la pessimino parole po batu oyo ba meki ba yoki ndeko mo bande ko misusu kutu e moko te belé 3 4 5 boy ba zaki na on nzoto déjà tant ba leka ka ndengo wana yaya tango oli yango ko makasi forcer pe no finio le o meli yango maite o meli isi ndengo wana soki bana ba pe mike o tuti yango ko ma poussière o lesi bana blender parce que ne kola bana o ebité ba ko inoka après ko mukie ba ko inoka po mo ala taka bien ba ko inoka po mo na chic est-ce que komi ata ba niki mo na personne na bombo mo na déjà rolenda po ozaki na anti-poison o to lo bagite to lo bi kasi bandeko benga biso kaka soko za prête to prête o za déjà read no en anglais o za read ya kozwa wanda o bengi biso to tient en contact ba mi tourner belé o nini boete pour te expliquer déjà aw mi tourner belé to expliquer des nyo surtout aw ya bande comme ça kozwa yo asio 40 minutes pour la même question o kutu boye o pesa ka numéro na o pesa numéro na ngai asio yo so comme prête to prête ya kozwa eloko wana benga awa to ko en contact ba ça le livre partout aux ali ba retourner na poste et au comme là yo et puis frère poste yo mo au foot est-ce que commis voilà merci na Chris Larise réalisateur et émission Oyo merci pe na assistante na ye Winnie Larise Pelende
Merci na Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Lelo semaine baza anniversaire na yo combien c'est que bien beaucoup mon asiko cadeau ni va pesi. Vous comprenez? Vous sentez cadeau. L'émission à l'aube na tout bon na cadeau ya Mamari Naoumbi, Laris Pélène de la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnatrice de la chaîne au radio local télévision. Au combien donc ce que linga papa fisto linga pe la linga coordonnatrice na biso bino bongo kasabot na bakado pe pour la coordonnatrice te pour la sala émission oyo bo linga onde ngwan est-ce que bo komi c'est que bien. Allez, merci pour les sous na Michael Josh na lobaki yango déjà, merci les sous na maman Charlotte Caputo sponsor na biso la bière officielle ya bana na bino on a besoin mona nata ki toko la ma ki toko ba griffe normal baya kotike otanda ku benga maman Charlotte Caputo publicité yango ne bande déjà comme on est ensemble maman Charlotte Caputo lo iboyi pour la batba en Afrique du Sud à partir du 1er septembre magasin ya Jameson et Fungama kuna ko pesa bat na 50%. Autant ba shop magasin na yo olingo kota 50% benga à partir shop de Jameson bokozwa en gros na 50%. O ba lo ba kité balobi. Ceux qui peuvent besoin moi na ko tanga école aviation en Afrique du Sud awa benga pekaka maman Charlotte Caputo. La dame de fer, ba komisa on ni maman Charlotte combien tala ba femme autant on besoin ba ko ba député na mboka ba sunga mboka ba tuka ba maman Charlotte au combien on est ensemble alors bande ko benga biso pour ma passeport passeport ambassade de bandi la ambassade on ne sait pas tout ça en communication avec l'ambassade so qui va bandi ko ça la capture ba passeport to ko zonga pour na to sina debino pour l'instant ba ça namte auto lo ba quitter to lobby partagez l'émission pour le Kobayeba. Tokutani prochainement. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh. Mike Josh. Bon, moi, que compagnie, brand, marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya ya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais personne biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayango bon numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakala te nyoso tout au gros besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa sac qui pena au taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya toko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça va il y a tout quatre on va sachet oh azo ki acte ozo mona ozo quatre na ba sachet ozo quatre na ba sachet ya to ko mettre dans le solo to continuer information tire tout le bambia sponsor pour et ça dit non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya
Bamisusu bameka ki me simba kite. Voilà. Voilà, toi tu entends ngwa to bonga sena sima. Voilà. Montre oyo. Et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre oyo na la tango boye. Na so ko na piscine. Na ko kota na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo e ko beba te. Yaya montre nous l'attaque. Soki ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye soki nini, soki songolo parate. Yaya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre ona ko dina na mai. Na sokolo na piscine. Poka tout ça na hiver hein. Ce toi na été, bo bonga na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo. Ça ebele yaya kota na site wana, kota na site commandé. Soki o comprendre te benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie yaya ko benga été pour osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bande ko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre. Est-ce que vous comprenez? Linette, Mike Josh. Yaya, nio surtout au lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter te. Yaya, biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode. Ba musicien bozali wapi yaya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh, soko zuete benga biso na radio loko to ko tya to ko lakisa o ndenge nini yo benga. Kobenga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa hôtel yo site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pona makambo o etali ba Super Wax hollandais. Mais c'est Gibino Mike Josh. Oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision. Azalaka bongo na actionnaire. Moko ya actionnaire na Visco. Baby Visco te. Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande. Yemoko Mike Josh à aux États-Unis mais as actionnaire problème te. Alors, bande ko babenga kebele, bande comme ça personne qui commande, on a besoin il y a 10 pièces, on a besoin il y a 15 pièces. Et ça la m'a bouillé. Boye ba ke e te ka na prix de gros. Alors prix de gros on a pour na Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique to na adresse au pesa. Et sengeni na yo osko kuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na ba so en gros. So ki osala moya ko so en gros te bandeko. Soko pesi order wana to proposola ki yango oko pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît ti adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo nga lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko yeba ko pesa au délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga di surtout ba Congo Brazzaville, bote ka maputa, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba Super Wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te, auto loba kité, to lobby. Ils ont pour Mike Josh. Moi, na mboka tombo la bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire.
avantage yango yo obengi na numéro oyo ya mama Charlotte ako guider bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.